On attend au bois à crier on analyse ça si calculé au visa rapide banani. Na visa mututé, na visa ka banguna. Lelo moi na wazara pe pembeni na yo non de grâce mo lelo ba honoré lelo ba balier mais Manning de John un mon na yo. Un mon nga félicitations. OK. Félicitations na elle a honoré sa mère, elle a honoré sa famille. Deuxième mon nga il ba tout nyonso bo pese conseil yende fois pesa bino conseil po ya bali bino bo balati. Oh. Yende bino il faut bo vanda ne bo linga ki wana yende fa tele ma bino bo vandi ya pesa bino conseil sa bino ndeni ya committee na ababala bino bo balate bo fanti bo pesa conseil tant que banani bo balate ba mourir d'ici même so amoureux de ces John ba tout nyonso ba vanda bo pesa yazo lela wana ba otalo mutu kabino penda boka yo bali bato ba balate bo pesa conseil ça moi so akufeli mobali muta simba ke kaza moi so akufela mobali bango ba ko expliquer ni ke hotelemi nini bar etikal polele non yene muto expliquer bango ke non bo se comporter ndenge nga na se comporter po boko mape na place nga na komele po batu mingi ba ye wana eza bato ba finga ye bato ba chola ye mais ba ye tango sa guerre na Karim batu nyonso ba côté la Karim bazaki na fête wa banani wana non tango koma batu te po no tuna nga banani na sa tango koma mutu te nana tango koma batu tango na ba de fête non ba fête à grâce temo aiba ke soit invité nga na oyate na oyate aiba ke na oyate po batu ka place ba chroniqueuse ba se belé na ya rasuté omoni makambo ezobi makana même makambo leka na fête non ezobi makana bato bazawana na ezana bato ba obimisa ba information mabe ka bato ba ye fête ka ba onde ba otunga bazo ba komi kotonga yo et puis eloko na grâce il fallait qu'on pour na marraine mamulo bala ya ofele mais na expérience ali bala pona fana même bango bazana même ya ofele ba fanda te oh ana ko sangana Madame de John ovandi ndenge za wana oye mariage ya muninga fanda se comporter bien et puis lata descend pembe na mobala muninga ka boye okangi kaka awa ça la raté vraiment critiquer te na lobby likambo eza wana ya critique te eza likambo normal ke mutu soka balta na fai na kiti na ye mutu ko yaka ya kata simba ka kota na katika ba selfie tout eza polité kuna na sa mariage kuna na batu nyonso à part ye monde abana bala kuna Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Voilà, merci beaucoup, très chers amis, très chers internautes, surtout à nos abonnés des nouvelles tendances, Bobby désormais, Junior Daou, sur votre chaîne. Hein. Donc Bobby, vraiment, habituez-vous, il y a Rolanda Junior Daou Awa, donc avec Alain Dele, donc vraiment la tête. Hein. Donc vraiment,
Yemoro, CG Coach, Maramnion surtout. Donc, mon vieux, vraiment merci pour la confiance. Merci d'abonner surtout. Il y a nouvelle tendance. Donc, bon, mais ça n'a vraiment avec Junior Dao, mon boto. Vraiment. Donc, et ça, là, vraiment bien. Un grand merci. Nabato tout va soutenir. Un grand merci. Hein. Donc, Nabato tout. Vraiment, on va faire sa confiance. Batal Rabiso. Très cher ami. Donc, Maramboye Belé. Vraiment. Avec notre invité. Sans plus tarder, déjà, je m'en vais lui présenter. Elle est juste à mes côtés. Manique de John. Elle est là aujourd'hui à Biayo Panza. Mais parce que vous voyez qu'ils ont plus d'intelligence, mais polémiquement, intelligence, ça la moi bien. De John, Mbote. Bonne fête d'abord. Joyeux anniversaire. Merci. Fête c'est l'équipe non de. Fête c'est l'équipe bien. Normalement on a fête anniversaire na banana vraiment. Alors que nous fêté na batna comporter na moins contre ta po ani. Na code été. Nini? Na code été. Je vois ce que wana bigoti ko zo kufi joli ma la kufi chimé na kufi. Ngaza na bato ebelete me batna ngai ba satisfaire nga na ndenge na lingela kaka. Na senga ba avion te. Na senga ba fêtara mais tout le monde a Manique de John ba poster mais on fêtara. Na senga nzambe merci na fêtara déjà pour internet et yinda ki bo monaki. Na fête ko fête yango wana na lakisa bango kaka no bango ba fêtaka ba sali fête ya munene ba tina mais ngaka ba fan ba fêtele nga tal internet masa si calculer veut dire ba boma bango nyonso to ba sana bango tu es dans le ça si calculer wana eza inspiration mo euta e wa plutôt ebité donc elo ni de tina kyo au sens donc je sais pas au banda maman crie à masa si calculer kibondo kinankolo. Donc il peut sur côté ba studio pour na nini wana na côté studio bo so ngo pena nga mona obina ngona soda kibondo kinankolo Prince Babia Prince Babia oyi azo boaka masasi calculer mama zo bina cri wana tango boaka cri wana lisa si calculer o visa rapide banani na visa mutu te na visa ka banguna pour la Bible dit ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront point. Na psaume 91 le 1000 tombera à ma droite 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution de méchants, car il est mon refuge. Je fais des très hauts ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera ni de ma maison, ni de ma famille, ni de mon environnement, ni de ma communauté. Oui, bah, peu Bible. Hein? Ça me l'a. Ça me l'a refidé. Mais il y a une prière en ligne. Il y a maman Joël Kabassele que je salue en passant. Na linga basal na nzambe nyonso basasa ila nzambe na bosolo. Opi ça va verset biblique mais tandis que biso to yoka et puis to yebi que Manique de John Mandona. Problème est ate. Kasi ba ndona les prophètes. Na linga les ndona. Tu confirmes aussi que yo. Kasi prophétesse na français na linga la ndona. Messagère na français na linga la ndona. Ba mandona za ba prophétesse. Et quand c'est ça banane? Na prophétesse. Pognon son alobaki salama na messagère. Messagère ba vision, ozo ngo comment. To ba marambo parce que nazoka de ba témoignage te ba biso Manique de John a lobé lo mo boy c'est qui eza lo mo boy. Donc il a pris à solo. Donc vraiment sobo luki bo vérifier pour comprendre qu'ils est à solo. Ba information on a to ba marambo bimisara. Et où ta wa pe bimisango. Na habité aux ana ba source d'information non on peut savoir. Mututé Saint-Esprit. Nena lobi bato belé ba lokuta Saint-Esprit. Na mona makambo bato ba mona te na yoka makambo bato yoka te na loba makambo bato ba loba te. Ya na bana miso bato ba mona te na mato ya bato ba yoka te na munoko bato ba loba te. Na zandona. Merci. Mais tout le monde anniversaire l'équipe, tout le monde yomo étant que général ba warion, tout le monde aigle ça le vidéo té et déranger té. Et déranger ngate, il faut ka aigle ça la vidéo. Nzambe ku tu apesi nga inane. Asa elinga vidéo té. Faut aigle asa la vidéo. Étant que général ba warion. Moi té ba msuba oseka ba bi omoni ya ganga komba fali. Mais ba sali les vidéos té. Ganga komba fali pona ebi fali, bato balinga fali asa la vidéo ba ebi fali té. Ya balinga fali asa les vidéos pour fali confirmer nga. Ba msuba anniversaire ba on to leka awa tout le monde ba vidéo na ba. Nga sikoyo nzamba sali nga déjà vidéo. Ya munene oyo moni internet mo. Bato ba sali bango vidéo.
ba poster bango nga ba poster ngande ba poster na mutu te nga moko na banga na bana kufi oni mutu moko te na internet basi ba poster na anniversaire ba poster nde ba poster manike na esalamati 7 ans yango ba poster nga même donc soki anniversaire na nga internet mutu tout donc oyoka somo na mindele na ba antier na ba caméra donc ba tout ba poster na ba japambalo na ba chinois ba poster ba chinois pia Karine to ba chinois kaka chinoise penda ya chinoise ya misuki ya mokuse ba poster. Voilà, merci beaucoup. Donc on évolue avec Manic de John, donc restez branchés, scotché du début à la fin, hein? Donc vous aurez vraiment à propos à Manic de John, mais Manic de John n'invite tout ning saram bala moko tonde ni pour mingi surtout yo kanga parce que tout le monde ba internet c'est ça ningana, tout le monde ba ningana yo. Bon en fait ba ningana dans le sens que parce que biso tout internet lelo moi na wazara pe pembeni na yo non de grâce mo lelo ba honoré lelo ba balier mais Manic de John mon na yo nga félicitations. OK. Félicitations na ye. Elle a honoré sa mère, elle a honoré sa famille. Deuxième mot na ngai batu nyonso bo pese conseil yende fois pesa bino conseil po ya bali bino bo balati. Oh. Yende bino ifo bo vanda ne bo linga ki wana. Yende fa telema bino bo vandi ya pesa bino conseil sa bino ndeni ya committee na ababala e. Bino bo balati bo fanti bo pese conseil tant que banani bo balati ba mourir desi. Mais nous sommes amoureux de ces John. Batu nyonso ba vanda bo pese yazo lela wana ba otalo mutu. Kabino penda boka. Yo bali bato ba balati bo pese conseil senti moi so akufeli mobali. Muta simba ke kana sa moi so akufela mobali. Yo kufela mobali te opesa nga conseil nde nini po yo na nokufela te oko expliquer nga nde nini na viser mutu te na bika bato nyonso no pesa conseil babala te iye muta bali muta fansa bango abotala nga botala so bolandi boye comme na libala nde nga na bali. Félicitations. Leçon au barozo non pas grâce témoin pas na bango te bango ba ko expliquer ni ke hotel nini bar etikali polele non. Il ne m'a expliqué que non, bon se comporter, n'enga se comporter. Pour beaucoup ma peine à place on a, na comme le pas batu mingi baye wana eza bato ba fingaye, bato ba cholaye. Mais baye. Tant sa guerre na Karine, batu nyonso côté la Karine bazaki na fête wa. Banani wana. Non tant comment batu te pas tout na nga banana ça tant comment mutu te. Nana tant comment batu tant na ba de fête non ba fête à grâce témoin. Alors mais tu es bien que vous passez en ming baton ming ensemble naïe mais tout le monde nous a invité tout le monde tout musu sabi bango bazaki invité c'est pile naïe ensemble mais grâce à que soit invité ngana oya to kana problème te aiba que soit invité ngana oya te na oya te aiba que na oya te pour batuka place ba chroniqueuse ba se belé na ya rasuté. OK parce que poison eza mingi na bana mike mikolo ba mauvais sort ba envoûtement. Ngaka place ka ba vandi 3 4 chroniques moi te na komo ki mama pas matikaso. OK na ningi souci na mo profiter na concentrer parler nanga pour moi nanga obomanga ti voilà mais félicitations au bali mais nazo kamwa o ya lobabo omoni makambo ezobima kana même makambo leka na fête no ezobima kana bato bazawana na ezana bato ba obimisa ba information mabe ka bato ba ye fête ka ba onde ba bazo ba komi kotonga yo mutu ayeki bato bayeki fête il fallait ba fanda ba se contenter na nde ba yeko soutenir yo ba yeko applaudir yo o na ba piste boye ba ki camarade ngo bimika pumba mo na fête. Donc biso to kameko ba miso to bi ki ba finga mais tout le monde ba na fête. Non comprendre te ce qui nani et puis eloko na grâce il fallait ko pona marraine mamulo poani obi bato nyonso ba nanja na buzo ba il fallait poko tsama na makam na yo fallait pas ne fais pas mamulo pas à fais pas ça maman Mike Kalambai awa te makama ba peniel mamulo poko mo nezaka na kati alors pourquoi que okota makam pourquoi et ya battre la vie na yo zala soudé na mariage na yo o moni conseil ba on ba pesa ki yo ba wa pesa conseil ni ikende ko ka conseil ya basi ya mabala o ba sana nga kuna fana libala ya ofele mais na expérience ya libala pona fana mais bango bazana même ya ofele ba fanda te oh ba champion fièvre mondo oh déjà la marambo très cher ami on continue mais par rapport à Grâce Témo oui félicitations à elle
tomoni abali lelo mais batu ba finga ye batu ba traita ye de tous les mots que lesbienne dumba boena boye na nyonso to na mafinga na nyonso to na lelo moni oui obi qui a fait si bon exemple par rapport que yende as exemple à suivre mais yo moko rolo bana nini par rapport ndenge batu afinga ba pointa te ne batu pointa ye dumba lesbienne yo kasi ba ina mtema malamu ne balati ba uniforme wana muto banda bloba le chèque azui muto banda traiter moi na musala azui bango banda lo ba grande dame bazui te malgré ba charisme ba ozwa te kaka mami selekete belé boy place ngo na sima mi selekete belé de jaune comment banga mi selekete na ko banga mi selekete te jamais na kama comme selekete otambo na sima on se comprend nga na pesi ka ba félicitations belé nzamba pambola nzamba zala naye nzamba accompagner tout au long de libala naye voilà. Merci beaucoup très cher ami, on continue mais de John tu habité ton moni réconciliation vraiment ton moni réconciliation par rapport que ton moni moi ba te belé ba na fête wana moi ba te belé ba na fête est-ce que vous qui attend tant ya robenga été au PC ta félicitation bani na numéro à grâce té nga pa na PC félicitations sincèrement et puis elle-même elle sait que non général a PC félicitations sincèrement parce que c'est une petite que j'aime beaucoup. C'est une petite que j'aime beaucoup. On a eu les finga na pe batamo. Oui, na finga était enda finganga. Na kosni. Hein? Tant ba osona ye makamba Karine nga na côté là ye. Na la seule mouton na côté là ye. Na finga Karine pona ye. Na côté là ye à 100%. Nga. Mais apparemment comme si elle n'est pas reconnue ça. Mais par rapport à tout le monde l'invitation. Oh, mais il faut qu'il faut honorer au moins. Na oyate. Ah honorer nga ni invitation ndeza wana. Na on préfère écouter inviter nga biso mibale to solo li. Que place bat basé belé ndenge wana. Ana ko sangana. Madame de John. Ovandi ndenge za wana. Oye mariage ya muninga fanda se comporter bien et puis lata hein descend. Pembe na mobala muninga ka boye okangi kaka awa ni vraiment bozaka pembe na mobala muninga mobalinga ola bana munoko muninga bali sepela est-ce que yo sepeli pembe na mobala muninga ka boye mama puta onde tongami vraiment tengami modèle moko donc bolakisi ba semeki ya muninga ba identité na bino et puis boya bo fanda calme te bo community bino bande kwa grâce ba bande connecter bo bande connecter. Qui va inviter, comporte-toi comme un invité. Non, mais on va inviter, bah mille bande. Bon comme le quoi bande konaye na piste, OK, o tiens bon premier na mobile muninga ka ko toutes ces mabele. Pourquoi? Si na niveau tout ça mobile muninga ma. Ba nengo wana. Ngaso na zaki na lobano pe longwa wana. Ngana yo be. Oh, déjà. Na lobano longwa wana. Oh. Mobile muninga fa na kiti na ye, akota fa na kiti. Mais longwa pembeni na ye. Vraiment. Bino kaka pembeni bozo luka nini? Ba selfie à tout moment. À tout le moment pourquoi bosa na nini? Motema mabe. Na se nango songi na se nango. Bodon nde boza wana boyaki na babiloko na bino mabe na se nango. Il fallait écouter pena se concentrer mutu mon côté selfie, il fallait faire tourner ezala na discipline. Mutu nyo soyez afanda. Mais ba msusu ndi bazana babiki te manik de John ninga lo baboyaka ko seka motakwe na vélo. Donc yena gaste mo simba na ngote olo bakata msusu po gaste mo abali. Bon suka abali honorer famille na. Gaste mo amona nanga. Ande ko nanga. Oui moi pouvant pena kitine ya boye a inviter ba o aye. Mais aza mwana ngata ande ko nanga ta camarade nanga te. Oh o sala ngondire ndeko nanga mo basali mariage to Mireille asali mariage na boye to goreti luvezo abali to chimé na bali na kefe babi ndenge critiquer wana bani critiquer te na lobby likambo eza wana ya critique te eza likambo normal ke mutu soka abali tanga fa na kiti na ye mutu ko yaka ya kata simba ka kota na katikati ba selfie tout eza polité. Faites bien décoré, bien habillé, mais organisation, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de la discipline. Et la fête, on dirait, oh oui. Bandoumba bazana fête wana. Oui, discipline ezaki te. Ya yanga atanga so ezaki fête ya. Ba madame bazayo. So ezaki nani abala kuna, na sa mariage kuna, na batu nyonso. À part ye monde abana abala kuna. Mutu munini ayaki. Mam lopo. Batu musupe baza ba proposante wana. Ba popa tika koloba bongo ko nani tika bimisanga pe mana tuni okana abali loba mutu te silit. Ngo sasa ngo sika mu fait pourquoi. Mutu abala za kita. Mutu afiancé wana azala kita.
Donc ba fito bazaki wana ya internet. Babala te. Muta fiancé ati. Muta fiancé azate. Grâce yemo okutu to moni mba mona libala fiancé ekuto moni te abomba mobali na ye. Eya. Obombi mobali ko kansate so mobali abali yonde bitumbe silo contrat ko bitumbe. Et continue. Obitumba ko te bakisa milo makasi. Boni ngako ba yokuso sonyo kuma. Ka ba we ba fait sur na ba. Po bato famille basangana kana bato nzela basali likopa pour ba détruire yo. Il faut mona ka musika mais c'est non moi muke yo vani na kiti na libala mutu moko azoya selfie kaka na piste azolanda yo nyoso ba non désordre comme matama mobali azokota bandeko na mutu ba osimba ye eza bango te mutu ya liboso na ekokanga kamba foto mobali azokota na tapis rouge yo zokota il faut bandeko na yo na ba femme na ba fille d'honneur mais bino désordre na bandeko tchani. Mais disons, pour nous, on a relation, on a des libala na mariage, on a ezara pour na prestige, pour balak ça bat tout, et ça, on aura pour na durée morobo. Non, ça nous embête, nous embête, nous déterminer au boy. On a un olinga libala ni aki na vie mobimba, pour baba na pour les meilleurs et pour les pires. Mais des jeunes, yoza muto mona musika, mais il y a eu des gens bisoto yoki et belé kente les gars le marié yé azaki abala déjà azaki mobile muto mosusu mais des jeunes yo koloba nini. Mobile bien babala, mobile asa balara déjà. Mobile so bimba bien mobile na zaka na moi cité c'est que mobile na zaki. Bien balara déjà. Mais problème est ça c'est bien mobile ya balara déjà c'est bien à divorcer. C'est bien. Risque ezate à divorcer sous des. Nini. To lo ba risque ezalate pa na yeba kene libela. C'est ça. Donc, c'est une chance. On a fait une chance. Moi, si. Abali mobile na baba na pour les meilleurs, pour les pires, bakende. Liba les arapos na vie mobimba. Liba les arapos na durée. Liba les arapos na vie mobimba. C'est pour toute une vie. Voilà. Vraiment, merci très cher ami. On évolue petit à petit vers la fin de notre émission. Mais des John, tout cela, non, maram oyo ba congolais, ba biso biso qui était. Mobutu tango yambi de John yé le roi Azalara vraiment donc Azalara vraiment donc na maloba to soga lobby bat bayo kara okoloba nini par rapport à congolais oyo to moni ba bomi na ends wana to moni ba congolais ba kofi na ends de John lelo mobule comme na Kisasa ba komo ba congolais ba se tourner contre ba nani ba indien okoloba nini par rapport ya ba guerre wana Nathalie Angotin babomi congolais mona ends asala ini ba police ne ba beti ya la police ba beta kaka babomi bango faut butu na saki ntam so akende oyiba pe dans so babomi mutu na biso na mboka moka bato na ba na tort il faut boyiba babomeli epeni avant de ka ba yeba bomi neti babomaka étudiant na bazaka na tort mais oh na yebi pe étudiant Nathalie Angote na yebi te moyen à répondre à la question je suis désolé. Merci beaucoup. Une dernière question par rapport à Koffi Olomide, tout le monde qui a eu la première émission Passango et puis subitement tout le monde a eu sous Passango après 48 heures a eu senga bolimbisi. Il paraîtrait ba propos na déranger qui m'a mon livre les parce que ba gangeli bani mais okolo banini par rapport que est-ce que les lots critiqué après lobo yo changer sous maloba tous les arabes qu'il faut maintenir position na wana. Non ko beta alibako. En respect, la police a une notion de respect, ayo senga pardon parce que azalaki première dame na biso et puis azana histoire mboka na biso. Bato ba critiquer ce sont les gens on a évité so ba ndeni. Donc au fait le midi des ana ko senga mutu pardon te. Ah. Mutu a reconnaître ma bena ye mutu kuta reconnaître ma bena mutu malamu. Mutu a reconnaître ma bena eta mutu ma be. C'est ça. Je peux mon qui a l'obéi ma bé. Tenga na tala ki na nga ngote ke alobai ma bé to mana tango yé mo conscience na reprocher ayo senga pardon pourquoi vous critiquer? Pourquoi vous critiquer? Ah. Na ya pour critiquer pour comme ça en actualité. Et comment ya finga. Ndebo comme lo bana wana songa mbele comme songa kopa donc il faut maintenir position wana nini position nini alobaki likambo o eze mutu akoyo senge pardon te aza mutu abota mapa mwasi abi valeur à mwasi botana nini te botana valeur à mwasi alobaki on a soka alobaki on a téléphone anga singa pardon na téléphone ko alobaki on a TV ayo singa pardon na TV
Si comme abeni ni okofia saliwana. O bokomi ko loba na yo ndire moi moké. C'est pas gentil. Merci, c'est pas gentil de la part. Donc, voilà, Ezaki, à propos, il y a Manik de John, mais Manik de John, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Un mot aux Aïnango, na à cœur, sur le Sabande, tout batali bisolelo. Un mot ezaka que non, tout tika jalousie. Et ma bé, bato ne so bozo tchacha wana. Nganzamba batela anga. Bakuto na likambo. Nganzamba batela anga. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers amis, très chers internautes, vraiment surtout à nos abonnés des Nouvelles Tendances Télévision, très chers amis, Kanene Binobo, vraiment désormais sur la chaîne Nouvelles Tendances Junior Dao Mobutu Oabino, donc vraiment Bopé Sabsora confiance, donc je pense que ça va marcher, donc ensemble avec vous, très chers amis, donc là déjà, je vous quitte, hein. Donc c'était Manik de John pour votre plaisir, très chers amis. Donc pour ma suggestion, moi, conseil, donc le numéro est là. Donc vraiment, là déjà, je vous dis au revoir, retrouvez-nous très prochainement. Ciao, ciao.